lelo tala bato mingi baza kuna na Londres o ngwanda zwaki o ba combattant na ngai a décevoir bato belé ba promesse a pesa bango a réaliser na yata mon côté bato mingi ba comprendre maintenant qui est ngwanda yango no moni même troupe na bango na ba combattant et pesi mo bulu ba msusu kutu ba lingi na bango susu ba makambo ba renyote ba mbongo ba zwaki ya ba makambo ya dongo misusu make en tout cas congolais zaka motema mabe ata motema mabe mbongo penza batu ba cotiser mo lobike bo kendo libérer Congo batu ba pesi ba mbongo mususu azu ba mbongo wana amoni penza ke no abongi mususu ke ko balela ngo basi misatu congolais tant bazo ba debu congolais biso tozo kanisa ke debu congolais na peuple congolais ko telema po afungula misu nzo kande na poto il faut le baquer. Dormez, Congolais. Il faut le baquer. Dormez, Congolais. Ici, en Europe. Donc, pour les Congolais, Mawato. Mais, tous allez féliciter, maintenant, surtout, basala kana 4 na solo, ou bazako bimana tongo, bazako sala quand même, bazako pesa le kumu ya Congo. Mais, zalika ga mawapo pourcentage ya bato basala gate, ou bazali ko kanisa kaka, na ko sala ndenge nini pona ke de gobeta shekula, na ko sala ndenge nini pona yiba mbongo na compte, na ko sala ndenge nini pona yiba mbongo. Donc, bato wana de baleke belé ana poto. Bande ko babolingo. To jusqu'au système mo so dit to moni mutalike za la tana ba chaîne, et za tana ba chaîne ya ba congolais. Azango le boye danger. Biso to ko banda ko so la so émission. Poto ibsa na ba peuple congolais. Yazali danger, botuna ye asalaka wapi, musala na yasalaka wapi, activité ni na salaka, aibisa na mukili, po ete bandi mai kaza danger. Omona na Rolls. Botuni Rolls wana zu yango ndenge nini. Alors que bato baza ko sala, o baza ko bimisa mba mitoki na bango. Yaza ko yibaka bango. Yango no mona ka bato mingi, azona poto azozo mbongo azotinda na famille pe kuno mona mobulu mbiba division poni mbongo ya kimoyibi. Alors bandeko congolais na tango yo ba o bazana matoyi ya koyoka boye ba ite président na biso wazali ko sala mingi pona mboka to chaye maboko po ete to kende liboso to tombola Congo to tika ba distraction yango nde ezokuzungisa Congo sima o leader congolais opposant congolais boza ko multiplier ka ba réunion botala nanu ba makambo boza na ngona ba famille na bino bo régler nanu ba problème wana avant ya koloba ete okende ko kamba Congo yo kamba soki combien de millions ya ba congolais alors que yo moko kutu na famille na yo ba problème ezali zo ko kozula ko solution te to tika ba distraction to tika ko sakana na peuple congolais ba de ko ba bolingo o ngana ibsibino ya ngona na fungolela kabino ba makambo ebele mais mingi ba comprendre te eza la tena sali yango na ndenga black mais na kati ya black wana na bimisaka mwa likambu moko pona ko lakisa bino ete eza ba makambo ngana vivaka na tango ya deuxième république na yebi o ba dirigeant na biso na Congo na tango ya deuxième république ezaka ba tuté ezaka ba vrai dinosaure ngana vivre ba makambo ebele Yana le baraite et bongi malamu peuple congolais azon saka makanisi sima azon sama nga tamsuba tubaganza gana sala ngopo na sala propagande ya Kabila te na sala ngopo na sala propagande ya Kabila te nebi ba vérité mingi bandeko nebi ba vérité mingi tamsunde boganga na binoka pona 6 millions wana netikala binoka na mtu ba femme violée mais ngana yebi ba makambo esalama na Congo tant mususu soki ezanke mukolo ke nzamba lobi penza fungo la film ya Congo makambo lekala deuxième république tant mususu bokuka suko lobela même makambo ya 6 millions te bo banade suko lobela suko ba makambo elikakala mingi bazo kanisa cimetière wana ya Kitambo ezana batu mingi kaka bakunda bango wana batu mingi bakufa na boye bakako kunda bango penga na boyebisa bino ezana batu mususu ba bande ko kanga na côté ya BD na bende en face ya ISP Gombe ezalaki okomona bolozi akotinda soda na ye à partir ya minuit bakoya bakobimisa ta mosusu 10 personnes bake na bango soki ta mosusu
vie léopard azali na besoin makila bakobenda bato wana ta okomona ata mosusu bakobenda na mutu ta mosusu 10 litres à la presse avant kobenda bino bongo bazwi bino bakei na bino kina kitambo na babutu wana bakotimola libulu moko monene bazwi bino nyonso bakangi bino basinga bakomando mpe nzambe bakokunda bino vivant avant ya kokunda bino bazwi bapoudre babwaki ale bakundi yana yebisa bino bandeko congolais tovivre bamakambo ebele bosala makambo mpona eloyenge te makambo nga na vivre et puis oyo bayebi bavrai soldat oyo bayebi oyo bayebi bazoyeba eloko nini nazoloba e bazokoma na place oyo mpenza nga nazokolobela yango nalobi ete soki ntango mosusu bapapa kego adondo bazongi kosala pa Joseph Kabila et puis na papa mokolo ya pombo baza kose souvenir na makambo nini eleka na deuxième république yo moto oza na poto oza koganga pamba oyebi politiki te vanda kimia mwana biso nde moto soki toyebi tofungolela oyo bamakambo eleka na deuxième république ata ngwanda wana akokotala bino boye na miso 2 fois te ngwanda asala bamakambo ya grave te yango nazoloba ya solo oyo ekomi ta ya nzambe oyo ekomi ta ya nzambe mpenza parce que na ndimanga te ke un jour vraiment ngwanda lelo azala mpe na poto awa ngwanda koma kobaluka kokosaka bato na babiloko eleka non nzambe aza monene bandeko nzambe aza monene tomikosaka te nzambe aza monene tomikosaka te nzambe aza monene yango soki nazomona lelo na baimage mama Olive na président Kabila baza koprononce nkombo ya nzambe non nzambe asali mingi na kati ya Congo peuple congolais nazoyebisa bino likambo solo nzambe aza munene nzambe asali mingi na kati ya Congo na kozongela lisusu nzambe aza munene nzambe asali mingi na kati ya Congo nzambe aza munene nzambe asali mingi na kati ya Congo nzambe aza munene nzambe asali mingi na kati ya Congo na banzi ona ebisi bino yango wana et soki bato mingi ba négliger malobonga na lobby ezali mawa mais nayebi ete ntango mosusu soki balobi mpenza ntango moto akufaka amonaka filme ya makambo nyonso na banzi bato bakufaka bayebi bamakambo nini eleka na Congo et puis bakonzi mingi oyo bakufa na Congo oyo bazalaka baministre bandeko mibali bandeko basi nazoyevele bino eloko moko mingi bakufa na bango te koko mpona bamaladi normale non est-ce que bino bozoyebaka na ntango ya deuxième république ezalaki na docteur moko na monga lema oyo azalaka te soki ta mosusu déjà mission yaki planifié omona ministre wana soki ta mosusu basi baneutralizaki ye na bapoison na bango ya banini soki kaka bamemi ministre wana na monga lema ezalaki déjà omona déjà bakosignale na docteur wana ndenge nini akosala bamanevre ti ministre wana akokende ti na liwa bato mingi bakufi na baliwa normal te mais soki penza naza koloba yango nzambe na bomoi soki penza oyo ekomama na bible jugement ya bomoi to jugement dernier ekozala ndenge balobaka ete tokomona filme ya bomoi na biso na banzi mikolo wana bato ebele bakoganga 32 ans oyo ezalaki nango kaka 32 ans te bato mingi bakokanzaka 32 ans ya pouvoir mais ezalaki 32 ans ya massacre na kati ya Congo na suki wana na koloba lisusu mingi te merci na bapeuple congolais oyo bayoki ngai bayeba na kosalela ta po tobongisa mboka na bino biso mais oyo bayoki ngai te na koyebisa bino eloko moko ezali temps oyo grâce temps oyo mpe grâce nzambe apesi biso toyeba na kose rattrape na baretard nyonso tozwa mais soki toyebi kose rattrape te ezali mawa mpe na kobakisa mwa eloko moko lelo ezala ta bomoni Jean-Pierre Mbemba aza na prison bomitungisa te bapeuple congolais nzambe nde ayebi vérité yango na Jean-Pierre Mbemba se retrouve place wana bandeko congolais te pays avant bakanga mutu bazalaka deja na baelema nyonso na maboko te pays bakangaka mutu pamba te soki te pays bakangi yo ma seke baza na baelema alors yango wana botika kosala ignorance ya koganga ete Jean-Pierre Mbemba innocent po ete basurprise ezali maintenant ntango lokola procès eza kobanda bokokamwa bokomona basurprise oyo procureur asikoka kobimisa yango tozoyebisa bino ete boyebaka yango Congo na biso nzambe alingi yango mingi Congo nzambe alingi yango mingi mais yo moto oza koganga awa kofinga président na yo ezali mawa